pasteur aza na poto baza koyebisa ke frère ministère na ezali na Afrique kuna nzala ezali d'abord na Mercedes na poto ba mituka bandako banini tout ça moi c'est pour l'Europe. Ba pasteur mingi bazali na mboka ya poto place na bango yango te nzala bayeli nini mbongo yango na nzambe na mbongo yango pe akozikisa mo mboka ya poto comme ça azonga nini azongela mbeto ya mwana akina okuta ngoke na etoko place akola na kalako etikala mbeto makolo koma milai mbeto koma mukuse et puis tango ke na ba camarade ba passer musu azakola ba tango za ko simba ngo tozako mona biso aussi porter pe ministère na biso en Afrique te ba passer ebele ba na poto ministère na mo eza na poto te d'après poto kutu et si on a déjà évangélisation comme l'église on libo ya kotia na poto awa OK na France mutu so ko sala immigrant na France akoyoka pe français ba église française ezate ezali OK na Amérique on a po nzamba tinga pona ya kolanda ba congolais ba angolais ba mozambique o ba ya na poto awa ivoirien tika na fongola église nana yebiso ke ba oye ba ye awa ba koyoka langue ya pays wana ba église ya pays wana pesa parce que ba église ngo pe kuna ba missionnaire wana ba ngo pe ka to ya na Afrique ya basala nini ko fongola ba église elingelo ba ke bazana besoin na yote na bamboka ya poto ba église ezali kuna kasi tala ba bangomba ya ba africain na ina poto ezali nini etondi bazako kiba nini kuna ko bangunzi bazakuna ko bandoki bazalaka na bango te bazakuna poko meka mesani nini ezakuna ponza leza nini ezakuna seguindo a moda sua vida vale mais não fica seguindo o ator sua vida vale mais não fica seguindo a droga a sua vida vale mais não fica seguindo tabaco a sua vida vale mais não fica seguindo mulher do outro a sua vida vale mais oh meu irmão a sua vida nasce mulher de barreguinha é uma armadilha de Satanás mulher de cola é uma armadilha de Satanás mulher de coropa transparente é uma armadilha de Satanás mulher vestida com roupa de homem é uma armadilha de Satanás. Kokoso ekomi na ba société na biso okuta pasteur azape ko beta tolo ke ngaka munaza na pouvoir ya nini ya kotindika batu na ba recevoir lukuta baya ko za formation epa na ngai ngamu na prepara ba ngamu na formo ba koma ba ngosu na ngwebo malamu problème ezalite mais question ezali ta awa sikoyo mama ani tonto mona Eli yeyo aye na Damascus kieneza omona ba passer mikolo azana ba petit bazakolanda tanga yoki ke petit wana pe mikolo un grand modérateur azape ko yana molimo kitoko na église batu pe bazokende pe nzamba za ko sala ya trop kutu conseil ba bakena mingi pa ne jalousie komi ko sala nini komi ko sala kama never po akim sa petit wana pe pe kanda kase ya le petit ngo pe alene kwa molimo ne sala nini bro awa to moni Eli asali yango koma kende kotanga na mokanda ya nzambe to kopesa bino verset biblique mais to pesi bino que to zakaka kokamba na mokanda ya 1 roi banda 16 ti mataka na likolo kuna prophète Eli tango aye amoni nani Élisée le petit Élisée wa mwana moke azalaki ko occupé na ba misala ne po aller a po bongisa mo biloko ya kolia ne ka ba barbecue na bango ba mwanta ba na bango ba kapi na bango ba biloko na ba 12 mapiko sala ki wana kama moni déjà azaki na zuwa na ye parce que yeba zake yeyo mutu nzambe atininga na sala nini na ya ko préparer na ya ko pesa kazaka na nga weba kamna sala ki aye bande ko limbisa ngai alongoli kazaka na ye aye kana nzoto ya Eli Élisée awabiki yango nakanda nyonso biloko tina beglize tozomona yango papa ya liboso azomona bapeti baza koya sava mais amona yo ozala na moto eza koya pete bakomi frene mutation yo longa awa na baprofesseur lokuta ekomi koya o frère oyo nga namoni molimo nzambe elakisaki asi apengwe o frère asalaki ekobo nakingani soko eza nango lokuta po aka akitisa po ya tikala kaka na nini
Awa prophète Élie, le grand homme, le premier grand prophète, jalousie azui manteau, aye batinda kekene ko bénir. Ya ye a bénir te azui kazaka, soit kazaka na abambi yango pafu. Oh Lord. Et puis Elisa moni. Ah. Mulher de Bareguinha, uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, uma armadilha de Satanás. Mulher com roupa transparente, uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, uma armadilha de Satanás. Yaye a bénir te azuya kazaka, soit kazaka na abambi yango pafu. Oh Lord. Et puis Elisa moni. Ah, mais yo grand maître. Boni. Osalinga bakama oyega bakazaka sanko ebita explication nini oyo on voit bien ya mais era tango kazaka oyega na zoto ne ba tanga pe mukananza me komona eta le petit wana pe ngenge sa ezuye misala nyoso za kosala oyemsu nkolesta mabona ki Simon André Pierre bana le fils de Zébédée abenga ki ba papa na ba ke bana le lobotika nini misala na bino ya ko péché boye para boko ba péché la bisi. Ape Élisée bakuta ya zaki okipe ko servir bato bakamandenge na ndenge azu biloko akolia ya préparer ka kipa ki yango susu milela ki yango te nyonso atike na bato bazaki na pembe bato bamoni ngengete biloko bazosala bayeka bobeya na bino bozala bino ye wana alandi nani Élisée mais toza koloba makambo ya Jezabel awa tokoloba makambo ya Élisée te awa ya Élisée te mais toza koloba kaka tozonga mpe po tobete mpe mwa scantene moke po tokotisa bandeko po toyeba comment Jezabel molimo ya teti molimo ya orgueil et réussir kokimisa un grand prophète de Dieu, le premier grand prophète na mokanda oya solo batikala te na tanga lelo oya solo mais molimo ya Jezabel esali nini esukisi ye question ezali awa bapasteur biso batei biso toyaka laka na liloba na Nzambe soki mbule eyeli biso ke baono baza kosala Nzambe tokoboma bino ke soko yo koteya likambo tel papa mokonzi akoarete yo akoteya na justice na tribunal okokende kosamba kuna bakobomisisa yo eske totika Fica seguindo a moda, a sua vida vale mais. Não fica seguindo o ator, a sua vida vale mais. Não fica seguindo a droga, a sua vida vale mais. Não fica seguindo tabaco, a sua vida vale mais. Não fica seguindo mulher do outro, a sua vida vale mais. É uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher com roupa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. basali boni bakoki koloba ete ngai tana zali koteya awa soki Nzambe apesi ngai message nakomisa ngo na mokonzi ya mboka na kokomisa yango basali ya Nzambe boni bakomi lelo komona ete musala oyo nazali kosala il faut ba héritier bato baya koremplace yango bazali tika na prépare mpe bato bazali koya na nsima na ngai tomoni Obadia prépare te mpo na nini bayebi ke fimwa wana azala kozwa soki aprépare bakomi kokabola ngo so na moto mosusu yango bani koprépare te molimo ya yango bani Jezabel koprépare te po asomona ke fimwa kazaka oyo bazopesa ye soki oyo susu ayesu pembeni na nga kazaka nange okoma olie ekoma yanga ekomi kosusu ya moto mosusu na prépare biloko nkolesa mona ntango na mokanda ya Apocalypse chapitre 2:20 na église ya Tiatira ete Tiatira namoni bino molimo ya Jezabel esali nini ekoti kati na bino molimo ya Jezabel bapaster oyo bakoteya yango na baeglise na bango te nayebi nanga te nini yango bakoteya kokaka kindoki bakoko te soki bate yango bayebi ke bato bakoswa nini te bango balingi babetela bango maboko te molimo ya Jezabel soki bapaster bakota na mozilio te mpo asosola yango na baeglise na biso tokobanda kobomaka ntango na biso ya kobonaka bana baza na mike bale bien te baza na kwashekor na bango ke baza banani bandoki molimo ya Jezabel soki bapaster batei tokososola yango te tokontinue koboma Afrique kokabola bato na babalabala pamba ete mama oyo akomi koko akufaka te likolo ya kindoki aza nango aremplasaka bato na quartier mais en réalité misala ya Jezabel nde fo tokende kofuye na ccc to déchiffre yango bible elobi ete Israel ezalaki colonise na mobali oyo te ya roi ya Ahab mais na mwasi wabengi komba nani ya Jezabel akimisi basali ya Nzambe akimisi le grand prophète numéro 1 na bango
mais awa nzambe asiliki amonete koma ngai na satan toza kobunda yo Eli mutu toza korepente ngai nzambe nzambe na puissance okimi okimi oyokisi nga nzambe soni okimi mais grave encore oza koloba ete yo kaka mutu ozali komona ngai nzambe nzambe alobi keba j'ai encore 7000 personnes parmi vous na kati ya Samaria opo bakimi te neti yo Eli baza nani kosalela ngai nani bafukamela bale te bapasteur ebele bazokanisaki ya parlie na église ko moko azali te mais bayebiteki batalaka na bango kako bango wana baobalia bango wana baélise bango wana bajehu nzambe alobi na Eli oza kozonga kende kobelire jehu mwana muke ye mutu akokoma nani roi me makambo jehu eza koya makambo Eli tokolobela